botala bino moko ba image oyo. Bus oyo ya jaune eza koya sur boulevard Lumumba euti on dirait côté aéroport ya Njili. Botala ndenge population et plus précisément bawewa baza kolanda yango na sima pe kolinga ko dépasser yango po baya liboso ba barrer yango nzela. Ba arriver quand même ko barrer yango nzela. Bus etelemi ba misusu population bazo bamba mabanga balobi mindele batondi kuna bakiti na avion bakoti na mboka. Pona population ya Tchangu eza mindelo oyo nde bazomemela bango to bazomemela bakongolais maladi oyo ya coronavirus. Alors bloquer bus wana et continuer parce que balobi bazonga na mboka na bango. Mais je me demande est-ce qu'il y a solo mindele wana bakiti na avion parce que balobaki avion moko ekita lisusu te. Nayebi te soki eza ba avion spécial oyo bazo affrété mpona kozwa ba ressortissant babima na mboka Congo bazonga na bamboka na bango respectif ou bien eza nini parce que oyo eza teke baza kozonga ba population balobi bauti nde na kati ya avion bakiti babimisi bango mpo bakota mboka babare nzela balobi bazonga mboka na bango. Population efashe elobi bango nde baza koya na maladi wana na kati ya Kinshasa pe ya République démocratique du Congo. Est-ce que eza ya solo bakitaki na avion? Est-ce que eza ya solo bauti voyage bakomi kaka jour oyo na Kisasa? Na tiki bino moko boyoka oyo population azoloba. Na kwa ata ngota batu bazobamba bango mabanga olobi wana banani bazonga olobi nini ndeko siko posa na bino eza nini bazonga